les amis, bonjour YouTube, c'est la Germaine, je suis de retour. Voilà, je vais vous faire une vidéo vraiment quick vidéo. Donc, qu'est-ce que je veux préparer aujourd'hui? La fois passée, nous avions préparé deux pièces. Mais les lots, tozalina, oyotobengaka 3 pièces. So, on a 3 pièces na biso ya lelo. Toza na besoin, tozali na ndenge bomoni bino moko boyebi biloko yo. Toza na mbinzo. Toza na mbisi ya kokauka. Ya bien oyo biso moko tosali bino moko boyebi déjà na lakisa bino video wana. Et puis toza na mayebo na biso oyo ya matoi. Alors tosalaki nini tocheki mayebo na biso na mai. Moi tampo esala ke efongwama bien. Tosokoli yango plusieurs fois. Tolongoli ba biloko ezalaka place oyo ekangamaka na nzete wana tokati yango. Tosokoli okosokola yango voire même 10 fois. Pona kolongola zelo parce que ezaka na zelo ebele. Et puis mbisi na biso ezali pe na musala mingi te. Totokisi mwa muke pona mesunye longwa bien na mikuwa. Et puis mbinzo na biso pe tochaki yango na mai evimbi. Après totokisi yango pe mwa muke na moto. Tosokoli yango pe plusieurs fois. Pona yango pe ezana zelo ebele. Voilà, yango na bomoni yango yo biloko na biso eza propre déjà eza prêt. Et puis toza na besoin ya mwamba, tokotia yango mwamba, bomoni 2 pièces na biso totiaka mwamba te, tolamba kaka bongo. Alors naza na besoin ya tomate ya mbumande bozomona, matungulu, litungulu na ngai, naza na besoin ai na nga et puis na ndembi na nga. Yango nde sikoyo tozo sala sauce na yango po tomona moyen ya ko lamba yango. Voilà, na tie déjà mafuta nanga, na tie tomate nanga na moto. Na ndemi nanga nde na lakisi bino, yango ezobela kitoko. Il faut vraiment elemba makasi, hein, biloko na elemba kitoko. Donc yango wana pe ezokalinga makitoko, pona ngai pe ezala te. Bozomona donc tozokalinga yango et puis tosopa biloko na biso. Voilà, biloko na biso tozotia sikoyo. Biloko na biso. Donc ba mayebo na yo kokata ngo mike mike. Yango nazotia na moto. Voilà, eza mai na sokolaki nango. Voilà. Nakoya kobakisa ngo air moko. Voilà, biloko nanga nazotika ngo au moins 1 minute et toka bien pour bomoni comment on appelle mayebo, il faut vraiment etoka makasi, il faut vraiment ebela bien. Donc yango nazotika ngo vraiment etoka avant na tia mwamba nanga po mwamba ekomaka pe kozikisa biloko mais etoka nanu boye yango moko na tiaki pe na mwa cube na kati awa na place ya mungwa nga vraiment na salela kapena mungwa na biloko te. Yango wana siko totika yango toka mwa ndambu. Après sikoyo toya koleka na kotia mwamba. Donc pour l'instant etoka nanu. Voilà, bomoni biloko na biso. Donc il faut nanu ebela etoka. Etoki bien parce que mayebo il faut vraiment ebela bien avant totia mwamba parce que toko ya kotia mwamba ebandi kozika na se biloko nanu ebeli te. Voilà, il faut que tu aies la temps et toki bien. Après, sikoyo, to le kana kocha mwamba. Voilà, siko tozo cha mwamba sikoyo. Mwamba ça dépend ya quantité na yo ndenge yo moko olingi. Soko lingi ke ezala ebele ekangama yo kaka. Soko lingi ke ezala donc yo moko nde muto oko déterminer. Voilà, siko tozo le kana kocha mwamba. Voilà, mwamba ça dépend vraiment ya quantité na yo, hein. Cho mwamba na biso. Bandi ko balula yango isangana bien. Cho mwamba yi. Cho siko mwamba yi. Voilà.
oyo eza biloko ya kolia ya mikolo. Soko olingi kotia pilipili yo kaka otie mwa pilipili ya mobesu na pilipili moko ya kotela mpona kopesa yango mwa pimbo moko ya bien. Voilà. Nazobakisa su mwa ndambo ya mai vraiment napesa yango temps etoka bien, vraiment il faut etoka. Voilà. Voilà. Okomeka pe mungwa na yo soki ekokaki bien, ça dépend ya ndenge olingelaka mungwa na yo. Bon, pour l'instant nazotika yango sikoyo etoka. Namoni mwamba nanga c'est bon. Natikela yango temps vraiment etoka sikoyo très bien. Et puis après nde lokola natie mwamba nanga et yango déjà semi tokelaki déjà avant. Mais ça là qui à peu près 15 minutes ya kotoka avant natia mwamba nanga siko nde natie mwamba. Mais entre temps il faut obalolaka. Et leki mwa temps oyo obaloli pona mwamba na yo ezala vraiment et kangama te biloko na yo ezika te. Donc ozo gérer pe moto na yo, température na yo ezala pe makasi te. Donc ce que tozo tikela ngoto moi 2 minutes na baloli, moi 2 minutes na baloli, tiers na komeka biloko na nga na moni c'est bon, sauce pe kangami ekomi kitoko de biloko ebeli. Donc pour l'instant to tikela ngoto ebela. Voilà, biloko na biso ebeli, nde bozomona. Soki ebeli okomona esali boye, bomoni esali mwa mafuta likolo, esali vraiment kitoko, voilà, ebeli biloko na biso ekomi prêt ya ko servir. Waouh. Eza vraiment kitoko, eza goût makasi. C'est très bon. Ebeli souetikali kaka yo au servir, okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na fufu, okoki kolia yango pe na makemba, ça dépend ya yo ndenge osepeli. Donc voilà, elubu na biso ya lelo tozalaki nango ebeli, tosaleli tozaki na mbinzo, tozaki na mbisi ya kokauka na mayebo. Yango tosali yango vraiment tolambi yango lelo ebeli sikoyo tokomi toleka na mesa po tolia. Vraiment, c'était la Germaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, please, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Bye, ciao.